maman Koufi le 15 juin. Et papa sans souci à Koufa le 23 juin. Donc Bissokou tout aussi pour célébrer 12 ans il y a papa. C'est ça qui n'a signé. Maman Denise a ébié. Maman Olive a ébié. Maman c'est Matika Songo TV, Chenia, Mouya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, Chenia, Mouya. Matika Songo TV. Exceptionnel, la lame qu'on appelle Matika Songo, Matika de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. On a batake to belé. Il y a des gens au balinga qui te ozonga. Priya na bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité à solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi selengi na internet. Événement. Double S Prod présente le maestro Fabregas, le Métis Noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, ils promettent un spectacle immense. Mon général Kasongo, mon colonel, mon bébé. Les vents. Lodi Di Garçon. Très cher tournoi, très cher spectateur amoureux de votre émission, que vous aimez beaucoup votre émission des Best of Music. Vraiment, on a sali, vraiment, la day, il y a maman Chako, maman Watoti Kabiso, vraiment, maman Odobia, la légende, il y a théâtre, il y a Congo, vraiment, les jeunes dans le théâtre, il y a Afrique centrale, Mobimba, maman Chako, Kabiso. La nuit, on a aussi la vie, artiste, musicien, artiste, comédien. Il y a groupe sans souci, il y a répondre par rapport, il y a maman, et puis la ligne, il y a 4 banderoles dans le moi, on peut ça répondre, vraiment, tout à l'heure, en émission, il y a théâtre. Le cas par rapport à un peu de jus d'oranger au salayo bien. Jus d'orange. Bima boy. Oui, mon premier invité, mon premier invité, comédien, il y a groupe sans souci, la combo ya Gucci, Bote Gucci. Bote Gilles Orange, donc. Salut à toi. Gucci, c'est vraiment que batu baza mon entier baza na posa ba mono longo la chapeau na kashini vraiment batala Gucci ngonani puisque boye ba comprendre Gucci.
vu que par rapport à les gestes barrières, donc il faut que ça vraiment na cachiné. Mais na respect, il y a bana ya poto, il y a ba diaspora surtout, il y a ba fan surtout au balinga Gucci. Donc on a rolongolango poto solo lango vraiment bien. Je crois que ce que bana monde a tié ba comprendre vraiment que nana ya mina plateau. Ouais, Gucci vraiment de suite de kutani na matanga ya mama Chako oyo to peut-être vraiment actrice munene vraiment ya mboka oyo. Omona yo vraiment boye. Ba souvenir nango vraiment ça, ba témoignage ni vraiment nous ya mama Chako. Oui, merci d'abord na parole, na ndengo ya mbingai et puis na bafan pour konsotalanga. Et pour na Mama Chako, vraiment j'ai beaucoup de souvenirs avec eux. Avant na souvenirs eza tellement ébélé. Pour banda uta carrière na biso, nazwaki chance wana lelo, naza fier. Lelo ya rolobake. Pour moi na ba icône lokola ba Mama Chako. Pour jouer dans les tableaux moko, pour jouer dans les films moko, pour nous ils ont vraiment chance parce que tant au biso de banda otala bango bazalaki na ba groupe salongo tozalaki non pas na mikie. Après ça qui biso Mama Chako bango pe awuti pe na groupe sans oyo zali. Oui, baza ba cofondatrice, il y a sa cofondatrice il y a groupe sans souci. Après papa na biso paix à son âme, papa sans souci. Oui. Et puis Mama Chako bango mutu bazwa initiative ya ça la groupe. C'est ça parmi ba deuxième groupe où ils allaient na Kinshasa les katana télé ezaki papa na biso sans souci, les bazwa ki idée ba ye kozwa ba sali groupe na Mama Chako. Donc ba souvenir ça tellement ébélé. Plus mingi ezaki vraiment ba conseil. Maman pesenga vraiment ba conseil au moment que tozaki na tournage. D'autant aussi sa film na biso ezaki makila na ngai on a joué qui nazalaki mwana ya Mama Chako. Donc pour na ngai ezaki lokola film oyo ya suka o Mama Chako bande ko pesa biso vraiment adieu. Donc ezaki lokola opportunité oyo biso vraiment sengaki vraiment to profiter na yango po batu ebele bazuka balukaka bazwa occasion ya ko jouer na ba maman lokola ba Mama Chako. Parce que tant tout dans ba groupe salongo en tout cas, ma maman n'a pas fait ça biso ba sentiment. Ba pesa biso ba goût na ba rôle oyo bango ba incarna. Mais si ko lelo bato belé ba si ça ba carrière na bango non ba tigala ko jouer na ba icône. Lelo Gucci mwana moko boye abimi na ye sika. Lelo na zui chance. Et puis maman et pas na ye artiste mukia za la giti. Oui. Artiste mukia za te za ke non de tout le monde na lelo bande on a biso lelo ba ocha na casting na mutu mo botu na artiste wana uti wapi. Artiste wana nani? Mais pas maman azalaki na bokabolité et puis azalaki te que non oh tete oh abimi lelo lobité non il y a bande ko linga artiste nyonso ceux qui batie ba jouer na moto abimi sika ako jouer na ye donc ngai nazwaki vraiment ba conseil ebele na tuni maman pour que okoma grand to koma na ba carrière obino bozana ngoto ko sani plus mingi zalaka ka respect ezaki plus mingi zalaki moto saka musala et savoir faire donc zala na bolingo pe ezala passion na yo. Donc c'est ça ba souvenir o ya malamu o nga na maintenant qui est pas maman yango wana vraiment. Mais si vous devez comprendre que tu dois comprendre que les artistes nyonso ba kufa ba holandana. Sans souci à kufa ki le 23 juin. Le 23 juin. Mais maman yebe a kufa pe na juin. C'est moi te ndele. C'est le moment où ça na. Donc je dois comprendre c'est le fait de ba Gucci pa kufa pe na juin. Et non les te nan zambe vraiment ça on attend yebele yo sala pour nanga et puis nan on appelle si nan te oh nazana na mission on nzamba tininga non appelle ça non on appelle si ba tout donc vie ça non bon ba circonstance wana to lo bango ezaka mabongisi nzambe biso bata mokili tokolo ba autre chose mais nzambe akokanisa pe autre chose donc mais par rapport ya ba moi na bango bon pour nanga ezaka ka na kolo bango ezaba coïncidence oyo ekutani na ba mois maman kufi le 15 juin et papa sans souci akufa le 23 juin. Donc biso kutu toti ko célébrer 12 ans ya papa ezalaki na cimetière donc euti koleka tout ça là qui messe donc tout ça là qui presque oyo kokaki kosala mpona ko célébrer mpona kolakisa ke biso na ye totiki ete toza na ye ensemble na ba oyo baye sika na ba oyo bakenda donc to ningaki to immortaliser papa na biso sans souci.
lelo sikoyo bayebi ataka artiste na oyo ya martiste inapercité improvisation kaka par rapport ya mama chak improvisation kaka mpona bapane nyonso ya monde tibona moi improvisation moko esala bien po toclotire nao opesa bambote toclotire bon lokola nga mpena bato bayebi bato ya poto lokola bamama na biso aimé fondation balobi fondation Adja association Adja balobi fondation MK bayebi déjà ke oyo aza mama na humoriste mwana formé mpona improvisation na kosepelisa bino malgré tout ça na matanga na obetaka lisolo oyo mama chako ayebisa ngai oyo mama chako atikelanga mpo ayebi ke naza humoriste donc lisolo oyo mama tikelenga lobi eza lokola souvenir moko mobimba na vie na yo yaya ndenge balobaka te mola na mokili mo na makambo lelo toye kukomprendre na mokili makambo nyonso nzambe asala yango eza desade yango soki omoni na mokili ndenge tomonaka mutu soki akufi batindi ye na mort Thomson soki akufi batindi yango na chambre froide mutu soki akufi batie ye na cercueil Thomson soki akufi batie ye na carton mutu soki akufi batie ye na katafar Thomson soki akufi batie likolo ya mesa yango komonaka katafar ezalaka na 4 makolo mesa mpe ezalaka na 4 makolo yango soki omoni mutu akufi bato nyonso tu baza kolela ye ndenge tuza kolela mama chako mama chako akufi akeye ye bango yaya mpe Thomson mpe balelaka ye bamama buya kusombe 500 ye 300 ye na wenza matete na wenza matete na wenza matete. Merci beaucoup vraiment vraiment la moni pena a pour mes amis coller les souffres vraiment ah oui bon en mot de 6 oui mpona mbote po avant na clôturer na koyebisa kaka message na ngai eza mpona bandeko nyonso baartiste oyo bazoya na matanga ya mama chako tolela mama na limemia mama azalaki moto ya bokutosi mama azalaki mais na kamo de na ekuti tout sur le deux mois de moment moke mari ezalaki important te je te dis semaine passée tomoni mama epela ye mama akati banderole ya groupe sans souci bino mama chok mama epela na groupe sans souci voilà problème ni yebisa no na bafan na bino bayeba pour moi vraiment naza c'était vraiment ya pour répondre nango mais on olobaka ke oui ekomelaki biso makambo wana nayebi ke mama epela aza actrice moko aza vraiment artiste monene oyo vraiment apesa ebele na théâtre ya Congo mpona ngai na koloba eza juste conseil te mais etant que respect oyo yaza nango na carrière oyo yaza nango soki mama epela omonaki ke eloko oyo groupe sans souci ezalaki na niveau ya groupe sans souci te eloko oyo ye akokaki kosala il fallait akende vers bato oyo basalisaki eloko wana tu vois ke koexplike bango par rapport ke eloko oyo na niveau ya groupe sans souci na ndenge azalaka epai na ndenge mama chako azalaka na groupe sans souci okoki kosalela ye eloko ya boye te toza bato donc toyoka eloko wana d'abord toyoki yo comme ça tokoluka moyen tosala oyo ekoki kosala na niveau oyo ya mama chako ke ya kozwa vraiment eloko wana ke otinda vraiment bato bakata yango wana vraiment eza vraiment gentillité nayebi ke mama epela place azali nga naza na respect ebele epa na ye en tout cas esali bien te mais biso groupe sans souci toza na problème na yo te fallait ke tolela mama na botosi nayebi te si soki oyo peut-être ye akokaki kozala nango oyo amoneke na niveau na ngai mpe mama epela namoni ke oyo groupe sans souci etieli ye eza moke eza insuffisant oyo ngai mpe mama epela na ye nango yango oyo omoni elingaki ezala quand même initiative moko ya bien mais sikoyo ke ya kolinga kozwa yango okata vraiment en tout cas eza vraiment gentillité mais naza na respect vraiment beaucoup epa na yo mama epela en tout cas aux artistes monene toyebi ke biso baartiste toza baéducateur à masse donc toédikaka masse et puis topesaka bato batoli alors batoli wana topesaka yango bato et puis bato mpe bamona biso na batoli yango mpe biso moko soi-même tolakisa mpe ke non ke tozalaka mpe bato toédikaka masse donc oya kotia eloko moko mpe tozwa koni
po topelisa yango wana vraiment ezala bien te. Donc c'est ça on a mpona bambote vraiment na kopesa na président na ngai Fiston. Et puis nabosani te groupe sans souci mobimba na ye moko président na nga poudre de chasse et puis vice président na biso Mboshilo Kinzozi 9 ans na mosala oyo bozosala mpona mama Chako et puis na Yawili Pesen mbote na yo et puis mbote na nga na mama Aimé Perpétue na Jonathan Wendy l'artiste donc partout dans le monde donc oyo bolingaka artiste Gucci je suis là pour na ba contact oyo bazozela d'ici là ba film ekoya oyo toko jouer lisusu oyo bozotala ndenge tozopesa plus que le meilleur bobengengaka na plus 243 89 82 77 340 on a numéro na WhatsApp plus 243 89 82 77 et 340 merci na caméraman na biso Kratos Miss Yanzambe balobi mutafilma pili majesi na sepeli vraiment makasi parce que ndenge tolobaka artiste ya mokena ya monene azalaka te peut-être oyo bozo négliger lobi tamsu ye wana ozala meilleur lobi donc on est ensemble merci na boulot merci et puis na chaîne na bino donc et puis na boulot félicitations merci à tout le monde donc on a lingara bino je vous aime trop bata Poto Londres partout par-ci par-là merci très gentil. Je crois que Bolandi artiste na bino ma bête na ba o déranger bango vraiment lui quand je sais la vérité na pesi mbote na ngava ya uli musheni pourquoi pas il n'a pas vivre femme de valeur tout comme ça micro valeur na biso to les quand tu autant ça micro valeur na biso vraiment na matanga mama Chako to pour ça très simulé vraiment ya mboka o mama Chako mana o na passe na mbeli bino vraiment na ya mbela bino artiste monene na Congo ya Patrick Ngambi. Voilà tonton Boni na yo pe bonjour d'abord. Bonjour na bato ba otala biso na TV. Merci na chaîne na bino ba caméra na bino wana Beni Stade. Na matanga mama Chako. Ba wapi ole la mama na biso Chako. Comment na Patrick Ngambi parce que ni za mama Chako. Ouais, na ba souvenir tellement ébélé et puis la joie c'est moi mama Chako. Vivant. J'aimerais voir film naïe, moi je vais marcher pour d'abord économique. Pour jouer na bango da plaisir. D'abord maman Chako, maman Linga, maman Abili, maman Pembele, maman Bomengo, maman na tout. Tout ça c'est on a des fois noir blanc. Noir blanc. So na mabele to kwani ko to sanini, to ta na trois chefs. Voilà. Les locaux de to on jouer na mère na scène bo et ça na elle. Yo go benga mama Chako ni na scène. Kokolo to kokolo. Kokolo go biku za utalo za mwa mukela no na skona scène. Bo benga koko to koko. Ni benga koko. Benga koko. Parce que après ça nous a José de Londres. José de Londres a la mama Chako mama. Donc c'est ngana koko. José de Londres a benga mama koko. Mama Chako koko. 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 Quoi je crois à nous na outra. Mangwao. Ada mangwao ko a benga de mama Chako. Mama. Cuida. Donc mama Chako na lo kokolo. Kokolo. Ah OK. Merci. Ngala ba internet nyonso ba nyonso ba pa nyonso ba na ba comprendre que c'est mama Chako. En fait mama Chako azaki mama moko en fait mama quand on bien azaki parce que le prix azaki ko boya ba dikela parce que dit théâtre na biso lelo ya YouTube comment so mutabandisi ka eza pas pour jouer na scène. On dit pas jouer na scène même si ko benga kombo na ça la mama Chako azaki na génération nyonso na bano to miki ba bima ata ko sali groupe eza na kimbati so ko bengi kaka aoya olonga ki kimbati ko là vous avez comment il fait un siège à tournage à tout et oyebana te c'est ko singi ka wotu kunya boya kanisa selili apesunda nana ajua mama nanga ajua mama bokilo kinani antu poto mo antu zolo na pese moto antu zolo poto mo ayaka asaka mama big mama tu es bien pour faire des bases là na beau marché donc nani jela monga mama Chako tu ani ana victoire nani nzela moko tikla swana tabali mama
maman tout maman papa Doudou moi c'est papa Doudou sans souci papa chef balobi bango tout bazalaki antizome c'est il y a bien lié de mairie bangi ba photo et puis na suka ndenge zalaka ba voilà ils étaient tellement très bien avec maman moko boye ah j'ai manqué mais donc comprendre que dans le cas d'un moment où ça bango esali coïncidence te mama char ona sans souci nga mpe nayebaki te franchement mpe naza clair nayebaki te namona wana baréseaux sociaux batie photo ya sans souci akufaki na juin je crois bale 23 mama char akufi olie bakufika mwa moko epuis mpo oyebaki tonton mama char déjà bajoué trop na bakona biso s barimer esircularaki baramwasi na mobali so des rimers parce que biso na théâtre déjà en fait na ndenge ya théâtre so na joué no mwasi na mobali psychologue na mwasi na mobali so na joué no mwasi na mobali bafi bato baconsidéré bolingo fi ya solo po te comprendre rôle epesa nini esili c'est pas comme ça donc par exemple il y a Fleur Bango na Serge Oublie na groupe centre bato peke baza mwasi na mobali maman chaka joué tellement na VS après kolongola bango balingana babuku na bango banzoi machin ayi koadhéré na groupe centre sud d'Afrique po ipana bapase carrière na yo nyonso 43 ans de carrière parce que bakufi na bango mpe na badate moko eza kaka coïncidence donc eza mene moto ayebaka eza moto abayeba machine tozwaka na juin okoya mpe mobali na osansa ofaki na jeu mobali na sansi kebaka oje mosi na mobali bien ofaki na jeu kokufa jeu koesalanga mwa bien mais eza yango na ndenge ya mabe te bato bainterprete yango na ndenge ya mabe vraiment mais le toomona bacomédien bakufa encore mama chaque akufi nini icône ya théâtre mama chaque akufi baolele depuis na bakoyo bazoya eza désordre na matanga ya mama chaque po baoza désordre na matanga ya mama chaque moni groupe sans souci na moni groupe sans souci na mopepela basalima na pierrement baconseil vraiment mpona na bandeko na bino gouvernement na biso babongisa mpona baartiste machar okoza deuxième génération ya basi na théâtre moi deuxième génération si je me trompe pas deuxième génération akufi locataire piéton moni esika matanga eza na machar oza bafutela awa mais alongwaka déjà avec ndako mosusu na vista parce que mokolo ndako azali kobuka yango po asala étage donc mama chaka akufi bateke kuna espace eza te alingi na de bonne volonté bindaka wana moto akota te ndenge madiembela te parce que mama chaka akufi na eta moko na moment moko boye bapekisi ensemble depuis de 20 personnes tokolia mama chaka wa te moni bakomaya kobenga yango te bakomaya kobenga yango Kermesse Kermesse pourquoi moi je vais plus na venu c'est que baba les a raté les ya awa ya baba autour ya baba oui parce que dans le point où il y a bato ko na personne donc ils ont obligé faut faire les on va na terrasse donc on va na terrasse à mouche on va na rabo batiki faut consommer oui et on se met dans une salle diaspora baba ah beaucoup de patins mama cha ko Kermesse mais là on va dire les lots peut va contre la police parce que ni ba falta biso awa bakanga na katapa ya matanga bakanga ni ko bakanga ta ko ngamo la tournée la maman chère na ba norme eux ils simba la troisième vague voilà so la maman troisième vague qui ba louer salle moko boye to ya ga wa yesterday marti bakanga ina bi salle la sens qui to kuta na ka to vana ko marti bakanga to ba la maman chère mais on est des guerres na famille na yebi ba c'est tout et ensemble là je salue maman présente bijou la reine manja ouais c'est voilà mais après ma tante, l'émission, ça la haute dans le groupe, ça peut être
bampagne na yo nde bazaide koki na posa koyamba malgré le mois à 30 secondes eza bien nde nazoexplike mpona matango ocomprendre te naocomprendre nyonso comprendre nde bandekosele kosala ebimaki na esengo ebimaki na esengo mais après matanga eza émission suka te okutana soki na impose comme il faut comme ici nosala parce que là pour babote merci na bato baolanda merci na cameraman na biso merci na merci na chaîne na biso ensemble mardi tozala awa le 29 des programmes oyo ya famille bakokosa biso toyeba soki bamachane important merci pour l'interview wana napesa mbote na nga na yaouli musheni 0043 pourquoi pas dina Côte d'Ivoire femme de 10 femme de la valeur d'autant que c'est beaucoup d'air na biso ndinga cheval baba toleka comme ça code bana na biso quand eza na matanga ya mama Chako vraiment awa tozeki artiste monene yango komba papa koba mbote papa ngulu na matanga ya mama Chako batémoignage ni ya mama Chako sana basi oui, bah témoignage ma souvenir les gens ont belé maman Chako jouer mingi maman Chako travailler mingi to voyer mingi to ke banzondi na ye ba pon noir to ke ba mwanda mingi zo saka mwasi na ngai to sani pe ba en tout cas to se battre c'est belé banzondi et le goût mais moi ça on a les bolingo ah la ndenge ya pièce ça pour na il est pas pas ça non non ouais ba biso ça ki mbala maman Chako hein je dois pas la métier biso ngai mata hein mboti ya kolba de yebi biso ngai ba théâtre ndenge ça mi ko te avec moi c'est déjà au fond là mais jusqu'à là pourquoi on m'attend na matisi mais problème biso ba artiste comme en plus c'était pour biso to za ba collègue na ye mais ba famille bazali faut famille ta ba opes après alors ka ba tusu ba lo ba les trois maman papa olanda wana bato baloba te matanga mama Chako eza matanga ya mopamba te mama Chako eza monima ya mboka oyo olandi bakonzi nyonso bayebi ye papa na biso Kisekedi ayebi ye mama Denise ayebi ye mama Olive ayebi ye bato nyonso bayebi ye oui bato nyonso bayebi bakonzi nyonso bayebi ye parce que maman Olive bakaya famille basibongo basali cotisation 25 000 maman Chako famille na ba comédien et simba te pona ngo ya biso tozala compte la tengana na comité directeur biso ki bete muto ku fitu za suza ma muto je vous attends tout le monde saka elongi to ke mbongo liboso non on peut ne bazala bande ona bazala passe na moto ma ku mu to tie bra ma mbongo te wala lobela ya ba bino attaque bino ba comédien bo so ba ni kuna mama Chaka Congo alors bini attaque bino ba biso to ba président bino ba mpona bafani na bino nyonso bayeba ah oui makambo ekende bien tokende malembe mais tolinga na famille bameka koyebisa biso programme apres biso topeli bino programme donc bafanatike na biso toyebi baozela na programme sila programme mais tomoni ke nde ezalaki matanga sans souci bacomédie nyonso basanganaki bakodistricte mpo bayembela sans souci mais mama Chako comme si na ngonga mo ndenge bacomédie bokomi na ba 15 filles et vous êtes ensemble mutu ayembi aza te apart petit la plus précis na mama mbaloso mobandi kitoko sembola ona sepena mo makasi na wana sikoyo mama Chako aza moto bato soko moni bayembeli oyo banzembo ebele oza moto bato ayeki bien na bato yango moi basali bachanson ebele eza te nao bapanzani okoya bosiko tokosala biko toyembi ngabela kotoyemba nzembo oyembi kuna donc okulaka mabe te okule mabe eza teke ezali kaka bato tozalaki awa dernièrement semaine passée vers 21 tomoni mama epela akubana moko ya kokata banderole ya groupe ya sans souci conseil opesa na baoyoosala mama na matanga mama wana antuka nakoloba likambo te nayebi te nayoki yango apa na yo nayebi nanga te nga nayebi nanga te mais mpona baoyo baolinga basala trouble na matanga basala trouble fo ebalikambo ezalaki ndenge nini mpo oloba nde moto asala trouble
oyeba na likambo yango okola bakadi oyo ya télévision monde entier oyebi biso likambo oyo ezalaki ndenge nini oya oloba oyeba na likambo oyo okoloba likambo ezalaki yo oyebi ame oyebi bootulanga mpona omoni nayebi yango te nayebi yango te papa na biso nzambe nayebi yango mais nga sikoyo naorelato likambo ezalaki mabe mpela ya kote bandeko la groupe sans souci na place asepete nde bacengo awa abi abaotya ya bagroupe te azaka famille nde ya bakati wana nga nayebi te wana nakolo mama mwana ya groupe sans souci ya omoniki bacengo awa nayebi te merci na bandeko nyonso koyebisa na pasi ya mama Chako wana aza monument na biso ya mboka donc bamekonnaissance ka ndenge partout mboka mobimbo monde entier oyo balingaka ba théâtre oyo balingaka ba artiste bamekonnaissance ya biso oyo mawandeko na biso ye mawandeko na biso ye nzambe tata oyamba o mawandeko voilà notre père Ça va, merci. Banan ba wo benga. Nani shaka ko? Me shaka yim da benga siko. Te ba benga na ite za artiste. Wana ba lobela ba benga na ite. Mais futu za mboka babaki maladie ezali. Bako na mboka so bide to panda la gato ça va mettre des raisons pour maladie za na mboka. Eh papa. On a des tout ça des autres les ba ko valori tout ça fait ba ko l'état. Hein? Donc comme nous ba mwana dans vos émissions RSC ko ki na. Bibi oyaki ofani mwa muke. Tout ça fait ba ko l'état. Merci beaucoup. Merci. Moi maman Ria. Je crois que comme la souka comme il est na biso et maman je l'ai paré pour mon apeso bangote tout le monde a changement bail c'est Matika Songo TV chaîne ya Nguya Matika Songo TV Matika Songo Kasongo Matika Songo bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV. Chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, l'homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Comment tu sais? Aïe. bakoyanga noa eta bato aketo ba jaloux Matika Songo wana bato aketo ebele ya des gens oyo balingaki te ozonga priya na bango Matika Songo akufa bato aketo ba jaloux babi actualité ya solo makambo ya solo ezongi en direct de Matika Songo is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo zongi se lengi na internet Événement Double S Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du Double Mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle immense. Mon général Kasongo, mon colonel, mon bébé, les vents.